Est-ce que yo banana banana sans misolo bata momo ko français? Muchope. Moi na bokele o mungwa. Tande aux autres banakati. Liwa liwa. Liwa liwa. Ngamoko na bisina ojana de la presse que avec la taille qu'il a, avec son intelligence, balingi ba bimele des futurs nae. Ko salisse sans tabou. Non, na âge na ko ça. C'est encore une petite fille. Donc, il y a en tout cas vraiment sans tabou, sans tabou en tout cas désormais. Donc, sans tabou, dans ça, les là, on est seul aussi que ça. Na Congo, tek mama, Yassima Mutombo. Bonjour partout dans le monde. Il y a Binoyo, en tout cas, ba maman et babi veut dire que moi je l'entends quand maman na ba maman avant de commencer na PCP na Pacheli, venanga Pacheli Kausoko salaire ya Luanda. Pacheli Kausoko chaleur ya Luanda na moni wana mami bakacho la fille ya parfum mère nanga titi kabalu champagne rosé bongo nazana bongo babi lelo le 14 ans n'est pas raté Saint-Valentin na bonne fête na ba Valentin na ba Valentine nyonso na pesi bino fête na bino yango wana boye amba yango on a Paris, na Allemagne, na tous les continents place bazo fêter Saint-Valentin na minute boye mbango to kimaga si mangonga yo ebikani mère nanga mami bakacha lo la fille à parfum to kimara si mayango ngande za na za bongo na baino na Manique de John parce que babi yende lelo nde makambu madame humanisme la reine de l'internet na za bongo na ye. Bonjour Manique de John. Bonjour Jonathan Kadim. Boni santé. Santé ça va par la grâce de Dieu. Balongo ingeta. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Saint-Esprit, le Père éternel au babengi na Kikongo. Na monoko mboka na biso na lingala to benge nzambe, to benge nzakomba. Na Kikongo to benge nzambe ya mpungutu lendo. Na français to benge l'éternel des armées, les lions de la tribu de Juda, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, éternel. Le commencement et la fin, le soleil levant du matin. Titi Kabalou champagne rosé, babi autrement dit la dogne. Elisabeth Mayangi, Yangai Nayo, ya passe na bisengo ya Gabi wa Belo, j'étais très enchanté. Ya Gabi wa Belo. Na ko bois kayo jamais. Maman Anto, restaurant saka moko lelo ba Valentin ebele na Bruxelles na ozala wana na pourquoi. So na longa concert à Paris, concert ya Fali, mbala moko na kena restaurant de plage chez Chancine Tela. Anti-gigolo na Bruxelles wana ko lia komela lelo ba Valentin nyonso na ba Valentine na bango na restaurant de plage chez Jacinthe Tela na anti-gigolo wana na on souhaité pe ba bienvenue na Sibu Mutombo muluba ya pembe mwana muluba ya pembe ya mulai siko ya mbinga aneti ba boss na binote ça c'est mon boss Sibu Mutombo l'homme mikolo na benge l'homme bokomo ya so ebele awa bokomo la nanga suna check news babi tozana sima caméra metitima Elodie fait na Hamburg j'entends kadima traka tokos lelo tokos lelo penza dan humanisme mota puso atali makolo nanga abengi nga maestro na sima nango abengi nga champion na banga wo humanisme kibomoto tongo pourquoi na surnom mobali nanga Ben Laden na mona ye wapi humanisme ye bomoto bwaki wapi ba pardon ya de John oyoki mawate poninyo est-ce que yakasi okoyoka mawa papi. Je salue mon honorable Freddy Chibangu Agetrad. Babi Moulouba, mon honorable, vraiment Freddy Chibangu Agetrad. Na PC vraiment venanga na mbote. Donc honorable.
honorable, honorable. Freddy Chibango Gétral. Nazabongo. Na Naomi de longue jambe. Autrement dit, Oudjana. Moi, na oyo aboya soutien nzoto. Et comme ça, je suis en train de na plateau. Bon, il y se défendre. Bon, la question, la réponse, c'est Naomi Oudjana. Oudjana, boni boni. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Et l'ongino lelo to monyo na Congo check to yebité. Naomi Oudjana. Ayeneka ko sala émission. Naomi a s'adhérer na groupe ya Congo check. Naomi a kutika bazo sala émission a kotimbala moko. Donc il faut expliquer vraiment Guylaine maman sénateur à Okayo. Voilà, en tout cas vraiment merci beaucoup Nayo. Merci na balandi mignon sur ya check news. Naomi Abiba Oudjana de la Prince style lobo moninga. Na pembeni ya Jonathan pembeni ya maman nanga manike bon mesana déjà ne longi oh bon mesana toujours na ndenga mabete mais na ndenga ya bien je suis toujours là pour na sepeli sabino désormais Naomi Abiba Oudjana de la Prince na check news TV. Eloko nini e bendi Naomi Abiba na Congo check. Eloko nini il y a beaucoup de suites auto monde ke baza ko na ba gaz ya danger mais OK connaître eloko ni e bendi vraiment. En fait, l'eau est bien tout d'abord ils ont dans le travail. Na sous paiement tout il y a maman nanga maniki en tout cas na linga qui tellement mingi n'habité fait na zaka pembe na pas banenga ko coacher les sous na Naomi Oudjana de la Prince par rapport à bien attamo dans la basi c'est belé bien sûr que oui mais coaching vraiment les équipes pas vraiment. Mais nabi que non nazana maman nanga maniki pembeni avec baninga coaching sur kitoko makasi. Naomi Abiba na moni on dirait que c'est comme si Zolenga men azozongela yo. Na pesi na Simba Mbamboti na pesi Guylaine Louel na pesi vena ngai Jao Kausoko bikende bizonga. Donc wana ma vena ngai yakati Manique de John na zongolo le susu na makambo nyonso o lelo Naomi Abiba epembe na makambo nyonso côté nango. Na ba nyonso ba futi to moni ba fille ebele lelo poko mina ba rankine ebele likolo maniki abimisi par ceci cela donc to ebité ndenge sous lelo to moni Naomi Abiba c'est la première fois nga pe j'entends Kadima na yambayi alobi que non adhérer Congo check parce que to yebi na Congo check Manique de John aza mona mot à dire to ebité prestation na yo isa bien au sepeli nango to moni ngo mabe par rapport na o ucho kuta nango na sepe na makasi parce que ngana sali d'abord surprise ya makasi na testa ebele na salati que non asala ba émission akoma penza na sana émission na traso akomisanga pena place na linga na sepe na ni tete que parce que ça émission non na linga na pese formation po balobi makambo ebotola maka keba bakokanzi bapesa ki yo makambo ke bapesa ki yo ya pepele ya kilo ezo pesa ma place mosusu non habité nazwa mwana moko na former na politesse donc à apprendre ba misusu politesse parce que Naomi Oudjana Naomi Abiba pour sona na ye il faut la takaka single sans soutien. Donc Manique de John a vu Naomi Abiba pembe na ye parce que Naomi Abiba zola ta cinglé sans soutien. Oudjana cinglé sans soutien. On a des besoins. Si on a des cinglé sans soutien, t'es quoi t'es? Oh les quatre. Et puis na sepeli na parce que c'est une fille intelligente qui parle bien. Parce que moi j'aime les filles qui parlent en bilingue. Elle parle français, elle parle lingala. Même Swahili, elle parle. En tout cas, na moni ke azana ba critère, ba capacité ya mutu o ya genre ya batonga na lingaka yango na benga kié akutani na Metitima, le directeur du check. Ba sololi Metitima présenté na boss si Mutombo. Ndepe makambo komi bien yango lelo aye ko informer ba fan na ye ba public na ye ke ba luka susute azana check news ayo samsana ye po na ngata ayo samsala aye ngai na zuye parce que ngai na chef na check po na ba engagement parce que ngai na chef ya ba émission chef ten ya ba émission donc tango ke pa metiti ma directeur ya société po biso na check awa ba scrupule yali on marche dans l'ordre donc tango aye pa na ngai directrice ya ba émission ngabi non asala musala nae quitte à elle
de montrer aux gens, peut-être elle est capable, mais elle n'est pas capable. Quitte à elle de tout donner, parce que on peut pas ça musala. Et ça va site na wana te va ça que musala te o ya sala musala avec salaire. Check. Ah toi na check. Babibo nazara boko masananga na direct d'Istanbul masananga Jokol Joël le Gouffle na Simbamba na ngai moko Chris Bernard soldat nazaka bon non Jana de la presse babi Jana de la presse yo siko a o mesana na ba sans tabou parce que to ebi yo émission mingi yo sala ka ya ba sans tabou est-ce que ko yamba invité okende ko loka invité oko kayango parce que tu es biqué na basito outi moi paye mes agimbilinga obande ko sala mona pasi moi salaire bando maman na kokoso au bon siko moi kwanga e bana ko mona na check abiba ozo c'est ba fanatique na oni voilà ba fanatique na bazala poser bazala calme ba o ba yeba kika na me abiba tam suka na basa tabou non na yamba batunyoso je suis une fille courageuse vraiment na ko sorte Jonathan na makasi makila na nzoto donc na ndenga ba jeter ngata invité za na atasona kuna na suka Kinshasa mutakoma te moi je dois partir pour exemple musala nanga je dois partir je dois aller pour na sa émission to sali bien OK c'est bon et koti na ju en plus nanga na gagner lobby na musala tu vois un peu donc en tout cas vraiment sans tabou sans tabou en tout cas désormais dans sans tabou dans ça les là ni ne salotika sans tabou pour nous maman o adé check ne salike moi sans tabou comme kokoso non même pas je parlais avec mon boss dans le singa lobby que non sans tabou par rapport il y a visibilité na épée par rapport il y a poids na ouais vraiment la check et simba tu vois na boy pe oui n'habitant pour na musala nanga pour na sala boulot nanga na ndenge ya bien pour me que na yoka boss nanga natika pour na ebi que non so na tatiki yango ata so to bendo sala sans tabou ngo pe bon na ebité Jonathan et gagne to foot to so pe tam soupe lo mo pe agra na personne idée nanu ezaka ndenge nini tio koma yo moko pona osala ba émission sans tabou ezaka kolosisi muta ebisaka yo to muta bandisa ko makamanga sako non ujana pono bima fo sala sans tabou non. Ezaki une fois, j'étais avec Sarah Tola et Adèle Boss, na PC Moté, Nangamoko. Tellement Tola proposait Abiba fait tout ça la son tabou mon chaîne nanga et les cabines c'est sans tabou ya ndenge parce que na wana bando ko kana on tels non like ça. To kena to somba ba lamba ka ba sans tabou et tout. Tous avez un flattement tout ça li sans tabou na mon pe que non OK c'est bon ba par mo benga ba mo loba misiba comme finga mona mukebo e pour la nini et tout bon na ndeke ngo pete na kanga ka matoyo si na yo c'est sous mutaya que manga sous junior dans na Congo mokiliso bilengi boy aya ya ndinga Congo bolingo aya minga sous sans tabou na salle sous sans tabou donc na salle presque 3 ou 4 émissions sans tabou ce que na yo kutana na boss nanga check aya singa non na tanga bien si bu mutumbo moluba ya voilà on a eu fan à expliquer nga tali singa lobi que non na ndenge ozali na sagesse na yo na okosa ba mambwana te faut ça l'émission na yo ndenge otangi la classe na yo oyamba ba invité yo sala mambobele na ndenge pe na desto pembeni ya maman na nga manike ay prendre nga les tout ça singa non tu dois laisser maman la nyonso ndi na monde que non fait que na tika kaka na siko sala ba invité tout na yambaka ba to théâtre ba to balabala ba musicien même na yo na yambaka na ngai donc c'est ça muteme beta nanu mwa muke tozaka na yo babi sikoyo na sans tabou on bénéficier neti ni na pas ko benga sans tabou na bénéficier personne habite na bénéficier té na zan incrante na bénéficier na mambebele bala poto non pas dit comme belle poto c'est logique kasi yango wana yango ni sala makam bala poto bon relation à poto il faut le bara bien pour na yo ni na zaboye na habiter na longi na na habiter basa combien Jonathan TVT mais toujours tout mais autant ba fana tant ba bi que na check il faut pas yeba makam kayan to na Congo na nini eloko nini bana baneno question na eloko nini Ozoa na sans tabou. Bon, quand la minute était que non, ça m'a voyagé moi il y a 2 semaines quand la sans tabou. Bon, la zone m'a belé na sans tabou mais par rapport à peu de boss na nga pe boy yango non na tiki
Donc, tu veux solo, il y a check check. Donc, raison, Jonathan Dega. Donc, on a ici mère Nanga Mireille, mon mène, Venanga Goshishintu, mère Nanga Mireille Okito, petite sœur Nanga Jennifer Mbilo numéro 3, Balobi. La Rose, jolie fille de Belgique, Dora Penge, la jolie. Babi Nazabongona, Manique de John, toujours Manique de John. Sentiment, nous avons un concert à l'élo. Sentiment, nous avons un concert à l'élo, pour comprendre qu'on a 4 concerts. Na 4 concerts, nous devons comprendre que non. Na sala mambo, on va sala ate. Na koma ba place on va koma ate. Nga koma. Et si ko ba ko karaté nga na kokaka o ki panvita batumbanga déjà na moto na ya na sali 3 réincarnations messagères na tambola makolo na ya toujours 3 fois reine de Congo na yebi na nani totala kaka ndenge eleke na kati sule pa kauka par jouria. Félicitations à couple Badiata, nana kosidika mingité, nana Badiata kosidika mingité. Autour sur la pena, il y a Manique de John, donc à propos bateau balobi. Ayo, dikolo ya programme auto sala biso mbale, tozo tambola biloko biso mibale, ndenge nisiko comme fingama, comment il fallait tika prince dans hôpital, oya fête, mère religieuse, oya ba invita. Écoute na ba ki ba invitation, il fallait na l'examiner que non, j'avais les invitations. Wana ndeko nanga musakata. Alongoli yango bino ba bébé bobalite. Soki muninga bali sepela, muninga bali sepela, botika kofinga bo sepela. Mondo tia mbani mutema. Alongoli yango. Alongoli yango pona saki ozo sala ba anniversaire ya mwana ezo kuté ba $5,000. Tala bazo finga pona libala. Longola yango. Longola yango, alongoli yango. Alliance na musapi. Yo dui wat. Ngamoko na bisina ojana de la presse que avec la taille qu'il a, avec son intelligence, balingi ba bimele des futurs nae ko salisse sans tabou. Non, na âge na ko sala. C'est encore une petite fille. Elle n'a que 21 ans. Au c'est sans tabou pourquoi? Pour azolu ke lo côté. Yango sali o mawata ngomoni ba sans tabou trop yango sali ke zo na check. Na lingate na boti mwana mwasi moko. Wazali ke na no fini. Na koko na moko mwasi. On a le barana yo lobinga bicho anta bota bana na yo mususu po akasi azamona na ngai po ngai na kati ko bota avant. Alors awa tozana la marraine na pekisi pe na ngabi ko sala sans tabou te tu es jolie. Tu en profites en quoi? Na sans tabou wana OK na ko sambwa lobi ba obimisela bana ba image wana et ça la bien. Si vous pas ebisi ayoki, c'est une belle fille, elle s'exprime très bien. Tala kaka ça l'émission en bilingue. Est-ce que yo banana banana sans émission bata momo ko français muchope moi na bokele o mungwa tande ozo te banakati liwa mame soki maya miso ezali liziba ya beteza mama na boyoyo sentiment ya bolingo etingami nga nzoto mama mame bébé nanga lelo chérie nanga on oyemba le na on oyemba salon bébé nanga ba yo iba na lobelo na oyemba te mame chauffeur à 207 coups na yebite asala ke fort komisanga na destination et bongo yo akasia na nga na yebi bien kaka na re liboso lobi na kita na yete bafana I love you bafana yalifa abolingo nanga potikela nga bornanga tika toujours qui n'est bon ramalé merci mangonga balobi titika ba le champagne rosé babi bientôt je calcule ouais moi on les a extrait wana vraiment je calcule les miel ezo transformer poison en médicament. Ils ont transformé venin en vitamine. Je calcule. Tu calcules pas toi. Je calcule. Hein? Bozela, je calcule. Hein? Prince Babia, la voix qui fait réveiller les gens le matin. Zaïrois Crisco. 32 ans de pouvoir, 32 ans de dictature.
Jonathan Kadima Secret d'amour Tom Yumba hein balobi anandonga la fille du roi poupou de moi hein chérie nanga poupou hein chérie nanga poupou Babi toujours on a Babi bientôt je calcule laisse-moi t'aimer déjà on a déjà marché laisse-moi t'aimer donc boyo quand on vraiment ça la bino bien Babi ujana de la presse na zongi suipa na yo Babi ujana de la presse ah ba pekisho santa bona mono zongi lo ta soutien Bomi m'a bien questionné. Bomi est fort. En fait, moi je soutien. Est-ce que les organisateurs sont malades mais ça n'a pas collaboré pour la banane yeba yo ujana de la presse na yebide so ba fanatique no balinga bon. Au moins kutu obi que bando yeba ngana na la soutien c'est bien bravo. Ba tumso ba boule tamso ba mamu ya ujana de la presse bimi ba boule que non na surtout que là on maman na comment là non c'est pas ça. Na collaboré na ndola tamine ka ba body. Non que les classes kana ba body. Vous avez une idée comment les pour n'andeni moi ça mais ça na mane loko moi. Non non na ko kapé soutien ta ça la ngapé mangaza mtape ma. Na ko ka ngote so na lettre temps so banda tanti 11 ans que la ngamawa. Ya maman na so mela ka ba body na te body na kata ya chemise uniforme na ke classe style lo ba université ba to na tanga ba université ba yebisa. Et encore vous avez ngote so na benga ta do rapé ngata Niket Moyonda batinde longo ezanango c'est bon. Et zalango c'est bon taka ba bimisi mona ba somba succès pe e mati avion e kititi na Kinshasa po ni na latate na lata tokos calamité aussi toki madazi mangonga vena ngai di pepe ngwese les beaux garçons de London vena ngai Jean-Jacques Kausoko bikende bizonga vena nga Pacheli Katebwe chaleur ya Luanda donc naza toujours na manique de John. C'est pas une émission, vraiment une émission salon qui toque au moins mot de la fin. Fifi Manzibi la champagne rosé autrement dit la dogne. Titi Kabalo balobi elodi FF Nambo regardez Jogo bagou danger balobi c'est kababi na parfumerie palmarès babi restaurant ça kama qu'on a Kinshasa catalogue plus chez couple Badiata pour eza sous Bodou gade et comme couple Badiata. Sous les cas par Zouri, il y a 10 pépins les beaux garçons de London. Babi, Naomi Sanduku, de longues jambes. Niket Moyonda. Hein? Moi si oh, il y a poitrine. Quel dodo! Ah! Moi si il y a poitrine. Niket Moyonda. Hein? Na opesa ba mbote na Mireille Monet. Mireille Momene na Italie. Junior Okito. Hein? Il y a Mireille Okito. Tozo kende na oshite metitima. Lelo Saint-Valentin lelo chérie Azma. Lelo boya koyoka ba lac d'or ah nzambe lelo. Ah, Jonathan Kadima, tout à Kanengele Kanakati. Merci, Manu de John. Okay, merci beaucoup. Babi Bongo, Natika les sous. Babi Christine Wakwetu, Madimbo, Balobi, tantôt mon a Brigitte Savané, maman na Chancel. Confort. Hein? Confort. Balobi nonondona. Hein? Babi nonondona. Na bo sanité nonondona. Ya Gabi Wabelo. Ya Nangamoko. Famille na mumba na pesi no ba gros bisous. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci Manu de John. Quel bon nom Jana de la presse. Au Jana de la presse message na yo moi Lilo Basuka et Zaranini. Voilà Lilo Basuka et Zara que non que bisano noir. Wele la fali. Yo yeka siko maman na bakanda bo. Ufela za na kanda. Jonathan, kolinga te ke na mutu mo boye ana niveau ni ya yote ni ya maman na te po aba no manquer maman no pe en plus na télévision. Non, c'est pas la té. Donc on a plus un message là-bas tout. Wole la fali, moi je vous dis hein. Non mi abiba ujana de la prince place boza. Et déjà bon moni bobi ki na c'est que non mi a ma bé. Na ma bé ma casse pour na maman na maniqué de joy. Le lopo boza la bino c'est grâce à maniqué. Moi on est yo asimi micro boko kani na eta mukete. Zo sous prince. Bozate. Donc OK bisabino vraiment makasi. Maniqué a muninga na bino te ya te. Te so vous en poster finga bo finga akuta tanga
botika ye un peu bofinga nga et ça bien makasi donc bambote nanga belé na maman aimé voka depuis Allemagne babi mo sa pembe nzela mi ne fanda tokos minga lobezate bon merci beaucoup Kanayo. Ouais, merci Nayo Uchana de la presse. Mettez si derrière la caméra babi bon na zaki na maniki na Nomi Abiba Jonathan Kadima mon boss si bu muto mo luba ya nga pe Jonathan Kadima mo luba ya mwindo donc na pesi ba oya ngambote masa na nga dara na direct de Istanbul masa na nga metitima babi mtabi msaka Jonathan Kadima lege mère na ngai Mireille momene mère na ngai tisika ba le champagne rosé ma maman Chris Bernard da soldat ve na ngai Jean-Jacques ve na ngai Franck Kausoko, on a vraiment mon vieux Bikende Bizonga, la belle Nana Nicolette Moyonda, jolie fille Dora Penge, na pesi ba o nyonso balinganga, ete na ba o bolinganga ma maman, mami bakachwa la fille à parfum, na pesi à 100% bandale, maman nanga jolie mayala, mais ba komba ngol ba ko tinda, donc tu siko na moni yango te, na pesi pe na ba o balinganga, te na bino nyonso bolinganga yi. L'eau n'a pas ça nani o ba mama e tokos Congo tek tek TV Yasiba Mutombo Congo tek tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo Tek tek mama, Yasiba Mutombo.